Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya bana kino Essayons pour que vous alliez belé liboso à poste télévision la bino pona kolanda Kaimbe News. Première chaîne d'actualité en continu que Séningala ou puis kabino toujours d'informations vraies et vérifiables le les alliés édition rétro ou plutôt pesa kabino information fa ou domina qui semaine na zane sengwa pour présenter les bino édition mokona lelo. Na mokolo ya lelo téléphone et comme moninga ya moto. Kasi moninga ya lolenge nini? Mon cher, on bosse ninga kama mikana l'état na muka oyo. Il faut côte à gauche, il faut côte à droite. Ah di. Allô? Nzambe, téléphone. Badone na ngai. Nzambe, bapibile mukolo. Nini? Mon cher Megesili. Tu reçois comme d'un peu. Ah, na suna mbongo ta? Allô? Nata yuko nete na tono. Yango ezali tiombo to ezo. Kasi na maso wana, solution ezali nini? Bandeko, solution ezali service auto bengi RAM. Registre des appareils mobiles. RAM est sa solution na ba opérateur, ba utilisateur, pe na mboka mobimba. Ezalaka déjà na ba mboka mingi. Yango ba konti bazoli kanisi ya ko installer yango pe en RDC. Poto longwana ba problème oyo esalaka ba réseau ezala malamu te, ba bokono kili na banzela ba téléphone ya pirate, ko bungisa téléphone obungisa biso biayo. Na yango mibeko ekwe boye. Tosani na ba téléphone ya original, pona mikolo koya ba téléphone nyoso ya pirate ekozala bloqué lokola na bamboka mosusu. Ah bon? Pona koyeba yango, esengeli oyeba numéro email ya téléphone na yo na kobeta étoile 10 06 10 15 chiffres ekopesa yo otindi yango na SMS na 470 nde okozoba information sur ya téléphone na yo soki ezali original. RAM ekosunga biso soki obungisi téléphone okima mbangu na opérateur na yo yende akosala RAM a bloqué yango esika ezali to a débloqué yango soki emonani to mitungisa te na RAM enregistrement ezali kosalama automatique na yango to bomba ba email na biso malamu po ekosunga biso na makambo ebele. RAM ekotiela biso ba wifi internet ya ofele lokola na ba aéroport ba université pe na bisika mosusu. Na RAM Téléphone est comme mon nia solo. Mbote Kinshasa, mbote partout dans le monde, édition rétro lelo e banditi kato fongolango lundi wapi semaine fongo makina éruption volcanique ou sale makina ville ya Goma to proposer bino awa pe réaction ya population ndenge bande kona biso ya ville ya Goma bakendaki na ngambo ya Rwanda ndenge ni bayambaki bango bolanda elema. Et Salemaki samedi 22 mai na pokwa nde volcan ya Nyiragongo na est ya République démocratique du Congo ekotaki en éruption. Panique totale na ville ya Goma wapi ba habitants bakimaki koluka seko na ba ville voisine mingi bakatisaki na Kigali na République du Rwanda. Kokoma dimanche 23 mai, quelques habitants bazongaki na ville ya Goma mais bazali toujours inquiets pour ne ba secousses bazali ko continuer ko salema oyo koki ko déclencher les sources éruption volcanique. Coulée ya lave ya volcan Nyiragongo et épargnaki grande partie ya ville ya Goma atasoki ba dégâts matériels ezali vraiment énorme. Pe mabota ebele babungisi ba bien pe bandaku na bango lave oyo bandaki kokita na pression kasi esukaki na quelques kilomètres ya aéroport ya Goma pe selon bilan ya gouvernement 15 personnes bakufi pe ba perte ebele ya ba bien pe ba marchandises ezali signalé kasi selon rapport ya UNICEF plus de 150 enfants bazali portés disparus mabota ebele et kabwani ba habité place bana bakei ba habitants ya ba quartier en zone rouge c'est-à-dire ba quartier proche ya volcan Nyiragongo bazali interdit ya kozonga bandako na bango jusqu'à nouvel ordre.
toyeba ete précédente éruption majeure ya Nyiragongo esalemaka le 17 janvier 2002 yango esalaka une centaine de morts. Selon bavolcanologue, éruption ya samedi 22 mai ezali presque ndenge moko na oyo esalemaka na 2002 po esali tasini moko te avant. Bato nyonso bazalaki surpris ya komona dekuli ya lave kodéborde pe kokita moko vers est ya zone habitée urbaine vers frontière trop proche à Rwanda, pe mosusu vers sud pour atteindre sud ya ville ya Goma. Toyeba que région ya Goma ezali zone d'intense activité volcanique avec 6 volcans actifs dont Nyiragongo pe Nyamurangira oyo akimilaka 3470 pe 3058 mètres. Éruption oyo ebomaka bato ebele ya Nyiragongo ezali kodate na 1977. Nyiragongo ezali moko ya bavolcan très dangereux ya Afrique mobimba. Boyeba ete Nyiragongo ezalaki surveillé te uta 7 mois faute ya bafinancement pe babudget ya gouvernement pona kosoutenir observatoire ya bavolcanologue oyo bazalaka awa na local na biso pona kosala mosala na oyo etali bavolcan ya mboka. Éruption volcanique ezali phénomène moko naturel kasi tokosenga kaka na bagouvernement pe na bakonzi ya mboka bazwa baresponsabilité na bango na maboko po baloba gouverner c'est prévoir. Affaire oyo etigani en suspense. Kinshasa eleki partout. Descente ya secrétaire général ya UDPS Kibasa elongo na délégation munene pour l'installation ya fédération UDPS Kibasa Kasai nde élément to proposer bino mokolo ya mardi. Eza makambo nanu esalama te nanu bamona te na Chikapa. Arrivé dimanche le 23 mai na aéroport ya Chikapa na province ya Kasai, secrétaire général ya UDPS Kibasa Séraphin Umba ayambamaki na ba autorité traditionnelle ya mboka pe na population na bango oyo bayaki ebele pona koyamba envoyé spécial ya Augustin Kibasa Maliba, président national ya UDPS Kibasa. Ebele ya batu oyo baye koyamba délégation ya UDPS Kibasa baboyi koyoka lisolo ya parti mususu kuna na Chikapa pe balobi ke bakonzi oyo bakumbela bango pendant 18 ans basala eloko te kuna bayoka ta banyata kuna te. Yebongo tangu bakomaki na tere ya mitingi engaye batu batondi lokola finale ya Coupe du Monde nzoka ne baye ko rassurer adhésion na bango massive na masolo ya UDPS pe idéologie ya ba père fondateur surtout na masolo ya Fatima Beton. Séraphin Umba a expliqué na bana Chikapa que Maseki ezali lisusu te na 2023 il faut kopesa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deuxième mandat na ye na majorité parlementaire écrasante na ba institution législative nyonso ya République démocratique du Congo na ba assemblée provinciale na ba assemblée nationale na Sénat partout pote ya ba bongo kokumbela Congo na vision oyo azali kokena ngo kitoko. Secrétaire général ya UDPS Kibasa Maître Séraphin Umba a détaillé ba action nyonso oyo Fachi azali kosala depuis azo bokonzi pe aye koyebisa bana Chikapa ke ezalaki facilité ko déboulonner ni yibi ya mbongo ya l'État oyo bafandela bokonzi pendant 18 ans babebisa pe baboma mboka yango wana FCC cash eyaki kokufa ndenge président de la République alobaki na Lubumbashi FCC cash esi ekufa sikoyo union sacrée ezali kokumbela makambo mboka ekobonga na concours ya biso nyonso. Interfédération ya UDPS Kibasa installé population apesi confiance na bana ya coin bana ya ndaku bana oyo bayebi ke basalaka misala kitoko esengeli koyeba ke UDPS Kibasa Kasai ekumbambi na maître Steve Mayembe oyo akosimba volant akokota ti bamweka ti balwebo partout on a kofandisa idéologie ya Fatima Beton pe surtout ya aide de l'aigle comité na nyonso efandi pe surtout balobi désormais nyonso ekosalema na kombo ya UDPS Kibasa pe plus question ya koyamba ba opportuniste na miyibi politique oyo Augustin Kibasa Maliba
oyo azali même moral na vision ya Faci Beton azali kosala elakisi bapreuve na yango. Nani akoloba lisusu tala Chikapa plein ya batu oyo soki okweyisi eloko zala sur que okomona yango lisusu te ezali toujours na système ni atasenga pardon parce que batu nyonso bayaki kolanda idéologie ndenge bakambo efandi basentir libération na bango. Peuple congolais atelemeli batu nyonso oyo bayaki koboma mboka pe apesi confiance na ye mobimba na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Mukwanto Molo Mai pena de Augustin Kibasa Maliba oyo azali ko continuer possible flambeau pe idéologie ya UDPS Kibasa po makambo etambola kitoko na République démocratique du Congo mobimba na bacoin pe recoin nyonso ya RDC. Yaboye nanu ezalate na Chikapa yaboye UDPS Kibasa alobi 2023 yango Faci Beton azali na nzela polele na Chikapa. Prochaine étape pokoyoka kaka po esika bamemi ngoda kotuna te lere kobeta okoyoka kaka ndenge kobeta. Réaction à la population quinoise na oetali doléance ya observatoire volcanologique ya Goma koloba que bazanga internet ruta octobre 2020 nde éléments sélectionnés pour nabino mokolo ya mercredi. Na ba pays belé Afrique ya monde ezalaka na ba direction moko o ejeraka ba catastrophe naturelle. Tout le monde a même budget moko baluaka pour na ba catastrophe naturelle ou c'est pas ça dans le monde. Tout le monde a même les États-Unis bazan un budget moko bien précis. Mais et ça moi pas simbo qu'on a vu qu'on négligé département wana s'occupe na ba catastrophe naturelle na makambo eleki na mboka na biso kuna et ça vraiment bon pas. Et là on a voulu que notre gouvernement est mayele et ba moyens afin que le département ait fonctionné normalement pour que l'incident se reproduise les sociétés. Alors nous sommes dans le gouvernement vraiment prochainement basé à la prudence parce que avec ce genre des accidents qu'on perd la population bongo vraiment na habité monsieur paraît basé éparpillé na habité na monde toujours passé dans tout le Covid. À part ça, tu as un état de siège, na mito batondé baké bon basé éparpillé, est-ce que le gouvernement sera capable de réunir toute quantité de Congolais na mito ba perdre bandako ba perdre ba vie, je ne sais pas vraiment na ka bongo soki gouvernement zomona il faut que sanctionner na no bato yo bazwa ka rapport wana o ba négligaki. Surtout na chef de l'état na royebisa eboye. Quelque part ce total bien mokonzi waza mokonzi ou soit patron ya ndako. Il faut olukaka koyoka ti même sentinelle na yo il faut yoka kaye makasi bangonde balobaka makamba tina prochainement avant que ba dégâts o esalema bakonzi il faut bazwaka déjà mesure avant que dégâts esalema bato bakufa il faut y déjà président de la République ayebi déjà que non na ba aneyo soleki négligence ezalaki makasi mais la minute oyo net ayeba ki bongo yé attend que moi na mboka net dégâts ne salemi azwa mbongo atia yango déjà en jeu pour la kobongisa nzela na fait que prochainement ce volcan na salemi ou tremblement de terre salemi encore kuna toujours sous ba dégâts au toujours zango lelo négligence wana et comment vraiment spécialité na biso en tant que ba congolais parce que tous a une notion ya ko prévenir été et loko liboso to enfiaka pas bato ya posomindele ezali ke bango bazelaka mabe ko maté ba se préparaka bien avant. Mais biso to se prépare kaka sur le terrain. Ils ont un loko ya sikate. Mais c'est que ici quand même ils ont loko moko ya mabe. Faut to se préparer ka to landelaka makamu ndenge ezali parce que makambo ba volcan on ndenge yewana. Et bomi batu. Il y a eu des pertes de vies humaines. Mais ils ont la structure mobile o ezawana juste pour na ba prévenir yango que en cas de dangers volcaniques système wana ko yeba comment d'abord kolandela état ya volcan wana parce que c'est le ko déjà etoyebi yango ezalaka nango déjà ezali ko asikate mais ezalaka na état nango o ekomaka déjà tant que bandi déjà ko sala ba chaleur nango wana
système wana nde bakoya ko soit évacuation ya population pendant ba période préparatoire wana de folika ezoya eza te ke bomoni lilani linge bando kita likolo nde bando bimagisi non eza soni eza différence moko notoire mais conséquence nango eza que va prendre comment se protéger et comment protéger la population avant les dangers bazela ka danger comme até après c'est bien bokoya bosali bona mais avant qu'est-ce qu'il faut faire avant les dangers il faut déjà prendre des précautions aux ezali et protéger bato avant les dangers na part na ngai so nako ko apporter quelque chose na mametali volcan eza négligence na part d'autorité normalement eza na bateau baza na surveillance ya baefe wana nyonso ntango bamagma esalamaka baefe wana eyaka esanosaka mbaa moko te evolke ye bato bakimi donc baefe ya chaleur ezalaka bosentir mabele ezokoma moto ya de magma qui se manifeste bien avant alors eza na bateau baza bien structuré mpona kolanda bamouvement nyonso wana alors il se pourrait que bato wana bakotaki badossier na assemblée et badossier wana ezalaki négligé et bato wana bazalaki paye te. C'est pourquoi l'autre subir des conséquences à cause de la négligence. Il y a un paiement, il y a un bateau qui est censé rouler là, structure wana. Les Congolais, nous avons la souffrance à Bandeko. D'abord, Bandeko subir l'impunité et l'insécurité. Et maintenant, il y a des sinistrés maintenant à cause du volcan. Nos autorités sont en train de faillir la mission à Bango. Bazo ko assurer population sécurité sanitaire donc bazo ko faillir na mission na bango il ne faut absolument rien baza wana pona ko faire souffrir population ba ça le côté jeudi to proposer bino conférence de presse ya porte-parole ya gouvernement ministre ya communication pe média na o etali mise au point o epesa maki sur évacuation ya quelques quartiers ya ville ya Goma bolanda na élément. Pour éclaircir l'opinion nationale et internationale na Oetali décision, il y a évacuation totale il y a quelques quartiers à Goma où qui mercredi 27 mai n'a pas qu'on a gouverneur militaire il y a Nord Kivu, ministre et communication et médias, porte-parole il gouvernement Patrick Muyaka Tembwe. Azalaki liboso ya bapandi sango moko ya lelo jeudi 27 mai, c'est là Patrick Muyaya. Wa azalaki accompagné na équipe ya ba militaire pe ba policier pour na kopesa oya bango makanisi na oya kolekana na Nord Kivu batalisa ki elongo que décision évacuation ya quelques quartiers à Goma ezali pona bolamu ya population pour selon ba scientifique séisme oyo ekoki ko réapparaître d'un moment à l'autre vu ba secousse oyo ezali ko salema ba tremblement de terre wuta samedi dernier baza exposé na risque ya mususu éruption mususu okiko bima ponde mabelezo ningana oebite ya mususu moto eza na kati okio bima gauche to bimi à droite baza exposé ya mususu soki magma to pe bala wana ekei kota lac ezo risquer ça l'explosion à bagage omoni ba risque wana nyonso nde sali ke gouvernement lobby au lieu tozela ebeba bobima nanu boya to orienter bino na ba place tel place au bomoi pono eleki bomoi ezate bomoi ekozala préserver en attendant totala pour ministre scientifique azakuna na ba chercheur au nyonso bazali kuna batala ba information exacte au volkezo peso et ko permettre gouvernement le banono bozonga place bozaki ko vanda meler bozonga ezate bozongi bozoko karola la te po bozo ya tremblement nyonso tremblement de terre et boukimir tremblement de terre ba bibola la libanda parce que na moment tozoloba bato ebele na Goma bazola la libanda ozarananda kotage ma ozarananda kotage te posi tremblement de terre et banda kuna biso ya musupe totonga rango na nenga makasi te oza likolo kokwea bomona kibino makambo lekaki na quartier Katindo immeuble mobimba et bandi ko s'effondrer bato bazaki wana bazoki mingi donc awa souci à gouvernement za ko battre la bomo ya ba compatriotes yango tozo senga na bato nyonso baza na Goma boza na bandeko kuna boyebisa bango balanda ba instruction ya bakonzi biso tolobaki en tant que gouvernement tokoyebisa bino nyonso ezo salama ba information nyonso tozozwa pona ko permettre bino boyeba ndenge nini boko se comporter face à une telle épreuve na resukisa na roloba boye il faut continuer ko compter na gouvernement na biso pe na chef de l'état président Tshisekedi parce que yé mokonde azo piloter
réplique au nyonso gouvernement ezosala face à cette catastrophe naturelle. Tozosalela o nyonso tozanango makoki l'air tozala nango posa tokoya kosenga bino po tozokanisa pe ke bandeko ya Goma ndenge tosalaki pona bato ya mapinga na biso bazo mérité pe solidarité na biso. D'ailleurs o pe tosalaki bendele ko ya te tosalaki pe pona kolakisa bango bolingo pona kolakisa bango soutien. Donc je souhaiterais que bato nyonso bazala nango na esprit pe ngai neti ndoyi momolobeli ya gouvernement tokoya lisusu kopesa bino ba élément au fur et à mesure que situation peut avancer pour bato bazala na bonne information. Tobo sénateur que ville ya Goma ezali toujours sous menace ya éruption volcanique ndeti na évacuation oyo salema mokolo ya lelo tokosenga kaka na ba parents bazwa soin ya bana pe ba prière en faveur ya population ya Goma eko bakomata gouvernement congolais esala mosala kitoko kimia ezala pe protection sécurité na ngambo ya ba habitants ya Goma. Dossier oyo ezali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Vendredi motune etonamaki ni netindaka parent apesa mwana ndoi ni netindaka yo mama to papa ozolanda biso opesa mwana na yo kombo ya moto songolo to pakala. Kombo ezali élément oyo identifiaka moto. Selon mobeko na naissance moto nyonso azali na droit ya kozala na kombo to pe kozala identifié par un nom. Na RDC basengaka 3 noms, nom de la famille, post-nom pe prénom. Kasi yango ezalaka mingi so ya ba parents selon ba circonstances mwana botameli, selon histoire pe parcours ya couple. Pe lisusu selon coutume, généralement nom ya mwana ezalaka kombo ya moto moko ya famille ya papa, ya mama, tunde komoko ya famille. Ba misusu bazwaka kombo ya moto moko oyo amarkaka parcours na bango pona ko immortaliser. Yango nde babengaka ndoi to homonyme na lopoto. Yango motune etunami mokolo lelo nini epusaka ba parents bapesa mwana kombo ya mutu moko songolo to pakala. Na kopesa ndoi na famille na ngai soit na oui na famille na ngai na mutu azali cher pa na ngai pas na caractère bien. Nde na kopesa kombo na ye pa mwana ngai. Pas pas zaki makamabe à partir ya kompo landaka. Donc na kopesa ndoi pour l'intérêt. Même si na kopesa na tombola kombo papa na ngai to ya mama na ngai. Tu as grande sœur na toi leki na ngai na pesi. Voilà nini ndoi ba pesa ki importance pona famille na yo moko restricte. O pesi ndoi. Po ndoi wana eza continuité. Na oki kozwa ndoi ya mwana na ngate na pesi na mutu susu pona nini na sala kipa na ye pona nini alingaka nga pona nini azana mbongo. Po ndoi wana onga ko pesa mwana nga. Il faut na pesa ye papa na nga, koko na nga pona ezali eloko moko eza continuité. Ata lelo nga na kufi ndoi nanga e continue koko nanga akopesa ndoi nanga jusqu'à la fin bao pesa ba ndoi pona ba camarades pona ba toyo ba camarades bao pesa ba ndoi po motaza na mbongo wana epa na bango epa na ngai il fallait meka ndoi kaka famille na biso restricte ba koma pesa ndoi kaka pona terrain na pesa moto ndoi po aba na ko soutenir mwana eloko boye kende pa ndoi classe kende pa ndoi mais mutana yozo pesa ndoi mwana kombo oyebi kombo na soki source nango eza nini oyebi signification kombo na yo pesa mutu ndoi fo pesa mutu ndoi batina kombo wana yango nde eza malamu ko pesa kaka bwe na pesa kaka to pe po aza na mbongo to po na profit moko songolo eza atina moko te bele bazo pesa ndoi na sentiment ça fait eza ozanga koyeba ndoi eza identité de famille ndoi ezaka nde identité ya famille kaka parti ya kombo na meme na société ozokende kaka yoki kombo wike kombo oyo eza kombo ya famille etele boye otie mutu ndoi mutu oza famille to tie ndoi mais ça fait oteki famille na bino pa na mutu mususu kombo ndoi ezalaka batiaka eza identité ya famille neti nga naza na famille etele boye tozala bandoi oyo ebotami mpa na biso depuis mutu abota papa na ngai abota mama na ngai nde bato nakoki kotia bandoi na ngai ezobandaka toujours depuis likolo ntina se ata biso papa akufa nga mpe nakufi ekoyebanaka famille etele ya bato boye yango wana ntango ozwi mutu mosusu na famille mosusu otie ye selo osalaki epa na ye otie ndoi bon lo biso balongoli na mosala ndoi etikali na famille na yo siko eloko nini okoti identité ya famille mosusu euta na pays mosusu ekoti na famille na yo ndoi batiaka nde bato baza famille moko bato toza famille moko te nakoki kotia ndoi te aspect liboso ezali reconnaissance ya mibale eza problème d'intérêt
Bon, na aspect ya reconnaissance ezali ko reconnaître ba bienfait ya mutu ndenge bo vivaki na ye opesi kombo. No mususu ya ba intérêt talaka ba intérêt makambo sa ebele. Bon, musu eza malamu penza te. Bon, eza pe deux aspects, eza malamu, eza côté musu pe eza malamu penza te po mutu na mutu en tant que mutu na mutu ana ba manquement na ye. Ebi ke tango ozo pesa mwana ndoyi ozo invoquer automatiquement milimu eza na mutu wana yo opesi ndoyi. Et soki eza na likambo moko ya mabe ekolanda pe mwana. Kombo ezali significatif esengeli te epesama mpona baintérêt ya mbongo to biloko epesamaka par reconnaissance na mutu par l'intimité to mpe mpona kobatela kombo ya libota mpe kohonore yango de génération en génération. Kasi ya kopesa mwana kombo ya étranger mpona mbongo to mpe baintérêt moko quelconque yango ezali malamu mingi te ekoki kokute mwana cher dans l'avenir. Esengeli parent nyonso azala conscient tango ozali kopesa mwana kombo ezali moko ya bapatrimoine ozali kopesa ye ekoki komemela ye bolamu to mpe mabe. Yebela yeba pe signification ya kombo nini ozopesa mwana na yo. Kinshasa eleki partout. Samedi tosukisaki smile na kotuna nini epusaka mobali averse mbongo ya dot nini esalaka ke mobali a décidé kobala mwasi. Bona ndenge population kinoise ba réagisaki. Fiançailles et engagement moral pe promesse ya libala oyo batumi balé basalaka avant babalana. Kasi ezape lisusu période oyo esalaka que deux conjoints bayeba na bizaleli malamu mingi penza. Na yango esengeli na mwasi ya convaincre mobali na bizaleli. Po mobali nde apesaka mbongo ya libala. Ndakisa esengeli na ye azala obéissante, poli pe autre. Pe ya koyeba eza que mwasi nde apesaka mobali likanisi ya kopesa dot. Na yango biso totunaki na population nini etindaka mobali abala mwasi. Bon, eloko epusaka mobali abala mwasi ezaka mwasi. Mwasi zoka monike position bazana mobali mwa maîtrise ali mbongo ezali mwasi muta omema mobali na famille na bango. Ke na monike oui ozana mwa position to ke na famille nga ba mona yo bongo balanga. Ki mwasi musuka ko zane minene bote mais azana bisela bien te moi pesa pe mbali idée ezate. Noti biso mibali. So moi zana be flex moi be a opesa mbali moi conseil bani ke tata osana boye de l'avenir to préfère bana boye tout eza bien. Mais moi ce que je idée ya kuna kapele zalia moi taba. Aussi to ba le journée. Papa, kuna victoire moi ngombe zolia ma to ba le journée. To luka moi so yo opesa mbali moi ida bien ke oui to ko zana ke oui lelo mabe na malamu ke a aussi porter passe na yo wani to zana yi. To balaka mwasi pona comportement na ye. Na ndenge azotambola ndenge azorespecte ndenge mpe ozorespecte ke mpe bosala mpe un bon jour ke na bali mwasi mpona azwa mpe intérêt moko abotelanga mpe bana fo mpe na honore na kati ya ndako na bala nasala na ye mariage ide wana euta epa ya mobali euta mpe epa ya mwasi nazopesa bandeko na ngai ya basi baconseil ebele bandeko na biso ya basi balingi vie ezanga ntina balingi mpe mibali oyo baza na baprojet te balingi mibali ya baaventurier akozwa ye bake na bar oyo bake boite bake n'importe place moko boye bake kovanda fo ozala na mobali oyo aza na vision ayebika ye bonjour na mwasi oyo tokosala bolingo tokozala na place oyo tokovanda na mwasi oyo na kati ya ndako ngai na ye bayebake mwasi oyo aza na mobali parce que mwasi respect ya mwasi eza azala na kati ya ndako ya libala tozoyebisa bandeko ya biso ya basi mpe bazala na bacomportement ya bien babala mwasi mpo na kitoko te mpo na nini babala mwasi na bizaleli bon oyo epusaka mobali mpo ya kopesa dot ya liboso ezali comportement bizaleli ya mwasi c'est-à-dire soki otrouve que non mwasi wana azoconvaincre yo tokovanda na ye façon oyo azose comporter en ce moment là ekokopuse mobali akende kopesa dot. Bon, la plupart, il y a pas sûr toujours remarqué on a Kinshasa. La plupart, baza basi moko ba matérialiste. Au moins aux mwasi, mwasi azolinga, azo mbongo par-ci par-là. Aza mibali ebele. Mais ceux qui m'ont constaté que non, moi je suis à linga à mariage. Par exemple, à Zokos, aïe, d'ailleurs moko boye, à Tuni, oh aza boye, aïe à Moni, azo bi à côté mususu. Et pour corriger mobali pour azo mwasi na mariage.
bon eloko emotivaka mobali abala mwasi premièrement ezalaka nanu bizaleli ya mobali ya mwasi bizaleli nanu ya mwasi omoni bolingo ntango ebandaka ebandeli mwasi ta mpo azoluka mobali so mobali ayeli amanifestaka malamu omona aza pembeni ya papa lere nyonso babengaki ye boye so babengi ye boye asali boye eloko wana emotivaka mobali eloko emotivaka mobali abala mwasi ezali d'abord comportement ya mwasi mobali so aza na mwasi asentir ke mwasi oyo aza na comportement ya malamu en plus azali soumise envers ye azopartage même valeur même idée ekopesa ete mobali aavance na psychologie pousse mobali mpe abala mwasi soki mobali bozopartage même valeur te même idée te tu n'es pas soumise elongola déjà baméfiance na confiance alors ce qu'on fait ezolonga petit à petit omona ete ke mobali aza na courage ya mobali ete ekopusa ekende koluka mosusu oyo baza na ye même idée même valeur même compréhension mwasi nde apesaka mobali likanisi ya kobala ye pe mobali ya koapprouve ide soki mwasi azorépondre na bacritère na ye soki aza na makoki akoya kobala mwasi na ye kasi soki aza na makoki nanu te ekopesa ye courage ya kokende koluka kasi il faut pe se sentir désiré na conjointe na ye po libala ezalaka pour le meilleur et pour le pire. Kinshasa eleki partout. Édition rétro lelo esili nazaki na esanga ko présenter les bino yango. Merci pour Zaki Ebele Kolananga partout dans le monde. Merci une équipe technique et rédactionnelle. Oesaki Mosala Kitoko na sima caméra oyo. Tozaki na Hervé Zaka, Awa et simama ki na Peggy Ilunga, Régie et simama ki na Timothée Kaembe na réalisation. Ya Nathan Siata toujours na coordination ya grand lieu ya communication du Mukens. Ngala bino tokutani mikolo ezali koya na souci moko ya ko servir bino d'une manière très très professionnelle. Réalité ya bana kino